Et là, on est ça qui est poussé, chaya comme à un niveau, bien que vous êtes sportif, vous avez ah, tu beau été. Chaya comme à un niveau, comme bêta ma coffre, bêta ma coffre neloni. Et tu vends dans un restaurant, tu vas baéji. Natara mon toi kotimba, petit finga ngai. Voilà nana kotimba chaya. Ah bon? Petit na luka kayo finga ngai. Bou bou. Kasi oui, premier coup. Beta coup bani ne beta na mesa na kimia maman. Ils ont que les longuités. Et beta ils ont na longité. D'accord, vas-y. A beti likof et raté et beti na mesa. Maman bloqué na t-shirt na. Nana toujours chaya bloqué na. A bloqué na polo. Tant bloqué na polo et pas la taille chemise, il y a pembe boyena body mo a pembe na carte ça fongoli ba bouton. Il y a bikara. Qui on cochine ya loi full contact au 500 tout. OK. Donc la joie que na ndinga sansa et bien na bloqué et bien donc yo bloqué na bloqué na bende na ndinga sansa et ba jidoka ba et bien joie que sansa na bloqué na si. Na sera ve. Boave nanga. Zana malem. Là aux ba vie aux autres là. Na talende na se. Aux autres là il boule. Pour les autres là. C'est déjà na se. Ba bon na se. C'est que quoi ici? Là on a bien joué na sansa et ba jidoka ba et bien. Tant ya ki bongo na ruka na se défendre maman sansa na kitina. Donc Nathalie pena se vient en barré. Voilà une toujours ça oui, ça vient en barré ou ave na se respecter. Parce que na respecter qui na boire aussi mbaye vraiment na nzuto pour adave na. Venons mais on avait na bon na lukana se défendre quoi ya qu'il faut. Belo beti va venir au boma yo. Mais tant on a quitté sur bon déjà le roi déjà on a un mono déjà. Mais là au boma moi na kaka moi na yo kasi na bitumbeza la que les meilleurs gagnent. Bitumbeza guerre. Oui, qui m'a amené ma belle. On bloqué pe bon na mettre lo na o beto pe lo musique bon Nathalie na ogela ke mawato. Lelo ba ole bake message babimate. Menga na obunana bima. Malgré ça ba difficulté mais c'est fongwa mi fongwa. Mais les solana na te soir abino pe makasi que ba message be babibaka. Mais ça fait mal. Parce que blocage ane utaka wapi. Tuna jantamissine, po jantamissine le belo mo bi. Oya kolongwa. Mutu to azolongwa ko simba te. Pourquoi tu dis ça aux gens mon frère? Peut-être abi moi c'est vraiment. J'ai mes enfants ba Shaifa ba Patrick ba Mida. Faut batanga bien. En plus banana longwe bana ba tanga masamba bana ba tanga bien. Et donc na sepeli quand même. Ma ba mo pe ba tanga ba net ba pesinga clé na podium na tabele voiture. Mabia na ba niveau na bino pena bo sala ba tourner minene lelo ko le lanzala pena eza pena bete. Donc ça veut dire yo venu na papa chéri pour lanzala. Je suis désolé. Bon, je comprends pour moi balisimo ba boti pe trop. Oh, ana ba ne belé. Belé. J'entends pour toi tiki bana ta 4. Oh. Ah bah de quoi ou bien Schengen a reproché na nina yeka mbamo pour vie pesa di bomate. Ayemba mo pecho finga ngana betene petu na luka kayo petina na olimwisa yo. Lelo papa chef yoka. Wana lelo chaya da akota lo ba déjà. Lelo papa chef yoka na okangisa yo petina ngana obeta yo be boum. Et là si tu sali bonga lo ba pecho finga ngana ba internet petina na luka kayo petina olimwisa yo petina coacher là déjà mabe. Ah bon? Continue de m'aber na bade bon non ko tout partout bani petit na limu sur na lukola ba façon tout L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Très bien. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend. L'heure à laquelle vous nous captez, en ce moment, vous nous suivez un peu partout à travers les pays, à travers le monde. Encore une fois, bienvenue sur nos antennes www.africa et Link TV. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention pour les comptes, bien sûr, de votre émission préférée, Jardin des Stars. Une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. En même temps, je vais devoir en profiter pour appeler ça ma mère Venanga et la bande de surtout au côté de la nouvelle année 2021. Donc, merci vraiment à vous, Nanyo, surtout vos salis pour la vie et surtout dans Nzambe au la commission dans la nouvelle année. Mesdames et messieurs, Succès Plateau, je vais devoir recevoir un invité qui nous vient du groupe Wenge Musica BCBG de Jibin Piana Papa Chéri, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, avec qui nous aurons le temps de discuter, de parler. Où sommes-nous maintenant avec cet album Bal des matchs? La promesse est une dette. Bas des matchs ici, bas des matchs Zawapi, parce que tout le monde qui commentait ce que Jibin Piana Zalaki en Europe, et commentait ce que Kenya pour le finissage. Il y a album Bal des Maths. Nous sommes Succès Plateau de l'artiste et musicien au nom de Igo Nav, du BCBG, de Jibin Piana. Bonjour Igo. Bonjour Mike Lokamba, l'archevêque de la presse congolaise. Voilà, bienvenue dans le plateau Nabiso, Afrique Link TV et surtout dans la nouvelle année. Ça parmi bataliboso banyati mako na bango ba foulé na plateau Nabiso Afrique Link TV. Bienvenue encore une fois. Merci vraiment Namoni, vraiment félicitations à plateau Malili Confort très bien VIP Afrique Link TV donc Makambu. Voilà. Très bien. Très bien. Igonav, activité musicale les Olega comment à un moment donné vous kataki pour un déplacement à Jibin Piana. Ok, l'activité qui est bien par la grâce de Dieu, nous profiter de ça na bonne année, ba meilleur vœu na tous les vrais à BCBG, na famille na ngapé na baï na tout. Donc l'activité na minute ils ont suspendu par rapport à couvre-feu. OK. Donc pour tous un concert moi autour les cas en décembre mais suite à makambo mboka yango moni to anila kiango. Et c'est le que non papa chéri azalaki na poto ayaki juste pour na deux productions mon toto bêta avant to côté décembre. To bêta des productions mon Eric Mandala. Oui azalaki na Pullman. Na Pullman chez un hôtel du fleuve. Et au sala ka zongi na mikili parce que yebi kaka fo asala chopo talaka disque a préparer ça ba préparation ba clip ba chant aussi ça d'autres travail surtout travail tout tindele mbala moko kuna a côté simba moko kuna ba réalisation ya ba chambre sous na ba générique na biso quoi donc leader na biso kangi ma beau côté azo travail pena au faux et au moulin pour na disque bal de match bima pour na bana monde entier ba vrai ya papa chéri. Donc vous dites pena bal de match les albums ba ozela ngo koleka ba album tout ya monde na ezala te quoi. Donc c'est ça. Commentaire de toujours l'ingate. Voilà. On a un bio en tant qu'artiste et musicien où elle a évolué na kati ya BCBG donc quand on ici ba poulain tout ya BCBG mbote ba bonne fête na bino ba meilleur vœu place bozolanda biso en ce moment. Alors Igonav au sali combien de temps na kati ya BCBG parce que umeli c'est na umeli bon na BCBG comme mbiaka mais comme oui ozo kuma malema ozo kuma doyen ou comme on a eu quand même la BCBG mais absence mususu na côté talipé à balinga ba mona bino na côté tali ya ba chant ya ba vocaux c'est là tous on salon le bateau ça dit combien de temps déjà na BCBG pour dire ba mususu ba mona bon na BCBG déjà depuis 2011 donc si on a calculé bien on ça ba 9 ans déjà na BCBG voilà donc chaleur au côté on a BCBG aujourd'hui c'est la même
C'est la même chose ou comment? Ou bien aux hommes qui moi l'enterre côté la ligne aux à la France, il y a BCBG parce qu'à l'époque je me souviens encore là bazoaka Zara Yoka Kate, Zara mi balé. Prophète Abima déjà Azasko na Kabinda na PC Bango Tebele. Bon, évidemment, on a privé en Angola. En Angola. Asala BCBG Boma. Asala BCBG Boma. Kabinda. Ah d'accord. Voilà, et surtout que j'ai bien Pierre Babissibu soit Tika qui était dans ma passe place où Azari dans prison. Ouais. Ah pour battre bien bon quand on est toujours au Makambo va éviter. Alors nalobaki que osali 9 ans. Nandeng okota kina lelo ozomona on a changé. Papa chéri n'est pas la même personne. Qu'est-ce qui a changé en même temps? Bon, et là, j'ai changé ça, sauf que tant au côté qui on est là, le rôle est bébé bota misika. Bon, bébé bota misika, bah yambaki na ba moi ba façon mon boy. Parce qu'il y a sika, faut balingue là et ba changer ba la te papex. Hermon boy ba me laisser poto hermon rameli libé la maman hermon boy donc bazo ba bercer ba mema bon. Tant il y a qui pèse à la bongo yo yebi. Donc il y a qui vraiment il y a chaleur hein. Chaleur est un makasi. Oh très bien. Chaleur est un makasi et to kota na to beta publicité premier soin et pesa epé makam. Et desco to bando c'est la sco ba des matchs 8 mois temps parce que yebi kaka et ça la PM soutan ba ba album ezo bima ezaki ba mona bona bomba ngoka yewana mona bomba ngoka yewana zo mona. Donc na ndenge epé 6 mois temps. Donc on peut dire que l'Inter, il y a balle de match et ralentir vitesse nabino. Bon, et ralentir vitesse des allois que non. Chacun son tour chez les coiffeurs na BCBG. Comprendre? Donc papa chéri azalwa père azana banebele. Bon na banebele on a les agate que tant yo ya. Les alaka yo kaka comprendre? Les alwa neti biso sko to stabilité mon boy. Donc to stabilité. Toujours on a maîtrise avec succès tous les ans tout gérant on dit mais ça donc toujours moins stabilité mon boy fan ça biso pour les retours ma ba doina ba maîtrise mon boy donc c'est ça mais ba des matchs les rebima ba on a biso surtout rebima surtout donc l'air on a toujours on a tena ba meloman na bino baza vraiment bon habité le terme on a utilisé en fait les barak non la promesse est une dette tous ceux qui battent des matchs. J'ai même envoyé mes filles mon saka où il y a quand même temps pour ça ma précision et belé entre autres ça de promotion mon saka donc nandolo ba confirmer là que biso ba des matchs au bima en décembre donc voilà en janvier awa torobina ba des matchs jusqu'à présent aux yeux en côté mais toi on a masola ba des matchs lelo igona l'air au côté ba mission ni oyo kutaki lelo bazali société ba départ oui tant on a côté bon on a kuta presque ba tout à part tokutaka maintenant jino ba olongwa oui wana bazali olongwa na ndenge to mona asa ba carrière na bango oui na ndenge to mona ba fuji ba longwe ba Mignon Abraham ba Gidol ba Mesele Quado ba Métro effacer les tableaux ba Prophète ba Belle des Charmes ba Gessens à Coco donc ba Tsiginga vraiment on a nakuta bena nakuta professeur le directeur artistique Moulongo Chua Kalasa non bandila biso na bato ba Coco Gessens à Coco a Belle des Charmes na section nanga deuxième voix BCBG oui bato ba ki na présence na yo aussi ça autant bon bato ba ki na présence na ouais ba ki tu yebiti non na posa autant ngo jino ki Mérique Mente Belle des Charmes Abraham Fuji Chaingenge, Gidol, Quado, effacer les tableaux métro. BCBG. Et le Méloni n'a départ, il y a Batutu, au Bazalaki. Au Bazalaki, au Banoka incarné rôle mort Makas Nakatsi à BCBG. Départ na Bango et le Méloni. Que yo peut faut bon à la chemin, comment parce que gros ballon quand même. Ah bien que bien peut boutique calibre ça la. Nzela na bino bosa la chemin na bino elobeli oni lobangité shenging mutoka shenging akei
Nono Fuji akei babet bakei esu le bela yo nini bon kobanga c'est trop dire hein? Omoni papa Shiraza roi moboti donc tant moboti pe bana oboti mwana oboti motema te comprendre oui. Donc bato msunde toyaka wana motema na biso ba leader ba ebarate eza kemsu bana mai ba monique eza rola BCBG la wa 30 donc mutu azana arena et pona ba mona ba yo attirer les sons na départ na bango parce que Nono Fuji le baki qui album Eumeli il a fallu quand même yepé azo attendre na ye ko sala nzela na ye bon wana eza ye mais nga nazana eloko na ko attirer te nazana pembe na papa chéri donc vraiment nazana nfona zwa makambo ebele pembe na ye donc papa chéri aza le rôle à père même à 50 ans aux onoka makambo donc na lobi te ke na rotika éternellement na papa chéri foso na bina loba msu bonne msu ko bima flatterie ebele ba loba nga na okufati zomon to ebi lobi te mais nazana na BCBG vraiment nazana BCBG soki peut-être msusu na osala banzela na nga na oya pena na olobela na osinga ngo vraiment pas leader parce que papa Shiraza leader mo aza motema malamu a motema boboto talaki azosunga nanu ba artiste ebele ya libanda ba ya raché mais pourquoi pas banana et voilà selon yo départ il y a Nono Fuji BCBG mo bozol banini abimi na porte ou bien abimi na fenêtre ah boto lobanini to monika yeno ndenga bina kei a osala vie na ye a la vie na ye to pese ba bonne chance BCBG to pese ba bonne chance place à kei donc à mobali quoi boza fier aujourd'hui ndenga osala nzela et puis boza convaincu na rang oyi a komi nango est-ce que ça peut aller tozala fier to tozala convaincu na ndenge nini dans sens na zo abundaki bien BCBG la bofandi zela bon si ça non de ma part oui na pesi ba bonne chance ninga ki osala chemin très bien dans sens ni na zo loba BCBG parce que départ et dérangera kaka départ nous surtout les ala bien té et voilà là bofandi bozolo ba est-ce que formation où il y a qui na BCBG à qui ko appliquer en très bien vous êtes fier nango est-ce que ça va aller ou comment ou bien il y a bimi dans très tôt bon tout ça vraiment à te poto le bela oh non il y a ma question oui na mbono kala ça fait au moins 6 ans passé ba 6 ans dis-moi au souffrir moi moki à répondre peu biso pour essayer ça va faire nous abino et ça là va bien oui mais pour nga ake avant pour nga il donne la fallait non Fuji zala nanu comprendre parce que famille tous avez déjà famille donc moi avant bon et donc yebi keye parce que mutuna mutu azana oya bulaka on a dit que wenge za train peut-être Monique arena et ya mwana koki on a dit que na pesa ke bonne chance bon le lot comme parce que mutu mota ro sepela na séparation très bien même on a un vocal mo bwege non bolingo za facile bokabwani mabe tolinga na lokola Shomal kukabuna ye tolinga na lokola azimandiki na papi musongo mama tozo on a biloko parce que on anticipe nga côté tali ya oyemba tozo on a biloko boma ba biloko bosala oyo sala bino quand même to rappeler ba tout surtout que toi na nouvelle année et ça la bande que bel bien bapesaka libata tetrate po diare na yeza ya libele na bojingo wowo bachagre na nzoto na koka na ngai te nga na koboma motwe po na bolingo na ngai kukule yes mama na ye yaka po na nini bolingo na ngai ekei na bulu mama babeta lisolo sapatu te sika moto akata ni makolo vwandisanga pose na motema na yo koleka sime na chombo papa chéri moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans crocobina dama salvatore
Papa Nadaïda Soraya Junioré. Sakilo tunga tamsa salva malembe. Poto kuma matadi na boma na mwanda. Koko muporte mbuta kise ya. Vavalu konko luvila kalongo. Vavalu konko luvila kalongo. Nwigina sambila. Mwana ketu yuvile ya. Mwana ketu yuvile ya mono. Wow kiadye. Donc voilà, vraiment. Tu sentais voix toujours voix d'aller. Alors pas de match pour souffrir parce que voix au photo kango li susu na kati ya bas de match. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire un banya zobanga, je vais me faire un prêter, je vais me faire quoi en fait na isolé kana kati ya album au bas la bas de match. Bon papa chéri Kobanga c'est trop dit Mike Luka. C'est trop dit quoi. Marché là très compliqué. Papa chéri c'est déjà papa chéri. Na web solo mon Mike ebi ke biso to za reste au na Congo. Donc tous ala vraiment battu yo yebi au tozano na Kenya. Tous za orchestre le seul orchestre au na Congo. Ba concert ça la plein. Tu as droit d'entrer mon boy $200 à $100 plein sans disque. Et puis vous allez laisser l'orchestre sans disque. Vous mettez 10 ans. Il y a un émission sur 40 lobby wana sur 100 disques mais sur le plan artistique sur le plan bazobeta quand même tozomona ça la plein total la bango tozomona Wilson zo lancer coup générique ya sika kalaming awate atuko sala acoustique o batebele bazo landango na moment o ya couvre-feu c'est bien que ça la mo c'est bien mais ils ont dérangé et le one la Sara et là sa force artiste sans disque mais sera tché libaya babi ezo bomba et là sa kaza la plupart ya artistes la plupart ya artistes na BCBG balongwe pona makambo wana ezo handicapé bino ezo déranger bino ezana bato boyembeli mususu babeli mususu bakufi ceci cela ezo déranger bino te ya wana rolo belelo mo soki bato balongwe peut-être balongwa pona makambo na bango pona disque te parce que na BCBG tous ala bien donc tous en ont battu BCBG tous a pepele kaka na disque ko bimati wana vraiment donc tous a vraiment bien yo ande ko na na biso tous a très bien donc sauf que to beta bandule to se retrouvera to voyage aka vous comprenez parce que okoki ko bimisa na yo pe ya donc so beto mona ba artiste belé msu ba bimisi disque mais si disque vila bete na pendule ti batebele ba beta bato bazala à la in tozo mona bazo beta ba concert de Paris d'autres ya on a lobby ba force artiste na disque et na concert ngam na zo bisu ba force artiste na concert par exemple na début à janvier à Bobeti tout ça na couvre-feu non mais est-ce qu'on a bato bazala à la in ou ba bimi déjà libanda ba besi na ba Afrique. Et on habite na mito tous a pe concentré pour un album na so ba des matchs Mike Luka Mbomo na ba sorti eza ebelé to dévoiler ba secrétaire ba sorti eza ebelé na luka pe musa sorti eza ebelé tous a ba voyage à minene na mikili to affronter ba grand salle wana to affronter au kala mingi te tombonde beta boyoka papa chéra ça la système bo tiba des matchs ebima te ya wana déjà na za au courant o bobeta na New Arena oui je suis au courant. On a au courant ya makamotu bobeta na donc après Kofi Olomide JB Piana a robeta wana eza bazolo bela ko tuté menga na zamu takati na yebi yo yebi mais na yebi so que papa chéra changer ba donner ndenge nini et comme que no ba tutu ba ko mobimisa disque sans ba annoncer date ya sortie officielle ya disque et bando kuma mo pour vendre comme disque bimi on a stratégie ndenge nini on a ebisoka to vendre ka bomo na mo générique ba des matchs bimi parce que papa chéra au sala ni musique de pas promettre batu l'équitro papa chéra ça ba vrai promettre nan ba fan nice ça ba vrai ba fidèle de fidèle oui ça oui amoureux de la bonne musique aussi donc bazala qui prévu qui est base en bas de match ndenge batu tout ba matisa ba banderole si c'est là mais dis-moi ba pesi biso yango babi pourquoi BCBG zolinga ba sala bango remarque wana te album P8 ans inge ko maka lokola Jésus Christ ndé tozelaka résurrection na ye Mike Luka Mbomo ni biso toza pressé te to zo luka pété donc na olobela mingi leader nanga
azoluka pete abimisa disque parce que bango babimisaki parce que omeli parce que bato bazoloba te Mike Luka mbebi ke kobimisa disque na bamboka oyo eza black te tozala ba producteur sauté Papa Chéri aza le roi producteur to aza le roi nyonso cerveau moteur ya balle de match oyo ozo prendre na mintu tozala actualité pe ya mboka tote na ba confinement tote na ba coronavirus ba makambo eyaki comprendre bien sûr ba oba obimisa eza na ngo bien mais tozana posa balle de match bima na ba condition mo c'est vrai ou faux balle de match bimate parce que là banzembo belé zalaki na kati sa balle de match ezalaki banzembo ya Cha Ngenge on doit se le dire hein ezalaki ba plus de 12 ou 13 chansons si j'ai encore une bonne mémoire Cha Ngenge a précisé que non ceux qui battent des matchs ils ont moins freinage on a parce que à Longola qui déjà banzembo oh est vrai ou faux faux c'est faux et victimisation il y a Cha Ngenge tout le monde au regard il y a Papa Chéri Jibin Piana il y a le but que ceux qui les là comment boyer vine comment n'a pas si boyer c'est à cause il y a Jibin Piana ceux qui les là Cha Ngenge à Yinda ndinga le baka c'est à cause de Jibin Piana ceux qui Cha les là donc Papa Chéri ça là ils surtout ya mabe lelo Cha les là na kombo ya Jibin Piana pour le barani avant on bani vava lo konko lo villa kalongo tengala nyona we kwa ngote ngelo bani ingratitude des amabe non wana opesi c'est mais préciser biso quand même na monga na zotu na yo kasi on a lobby makambo lobby soit disant soit ya tieso ba 12 titres so c'est faux kasi yango yango on a lobby c'est faux nanu parce que ngana za on eza teke to lo basondeni donc achaka nzembu donc ba des matchs to lo be bandana nzembu ya Zulema ok zara nzembu moko ya Zulema po ba opesa abayo baxela achuda et ça dit que yebe banini abaki ki pressé ka des bisika bango Papa Chéri habite no bourgeois de abachan ba ni pesi Zulema na achuda quand même baza ba on mérité comprendre par contre ça va biso be cha bachan Papa Chéri bon ça va na kaboli pa na motutu bo cha bachan bo luka bachan mais ye ayaka na chant moko ça fait 12 ou bien 13 ayaka na chant moko ya ye o ya tia na ba de match et ça il y a le ayana chant moko mais après ça Papa Chéri Jibin Piana plus de 12 chansons ya wa pineti nzembo na les bimite to yeba te mais nga na biso eza fou Papa Chéri za ba nzembo belé ya yo oyaka na bandulu yo kaka o non ngutu ya ba Rafale bimate et belé bon azalaki l'un des soldats à BCBG à longueur sa carrière ne me koloba bongo vraiment wana kosi ok wana kosi ya omoni na mokili faut za la reconnaissance oyeba place ni no uti on s'en prend très bien place ni no uti conseil na go PCND voilà lelo vous omona ndeni lelo akomi ko senga na Weranson afolaye parce que Cha a oumé na BCBG a oumé vraiment ma casse a sengi lelo na Jibin na Weranson Igwe de la forêt afolaye tellement Wera fola rapé batu donc bon mon nom comment pas JB afolaye té bon moni elo wa bongo go pesa moi passe même na batu ba Holanda biso comprendre moto logo la Majivel ndaza jamais à kokolela soko fulama parce que ça donne chèque blanche soit ibarate ouais comme on a Cha Ngenge Majivel ok Bluetooth ok donc ndaza on a na chèque blanche soit ibarate na rappeler batu comprendre akolela te ko fulama ana carnet d'adresse donc ba otanga kombone peut-être même so ibaka grâce à Papa Chéri vous en prendre on a faut la reconnaissance Papa Chéri a payé déjà makamba fulaka ça a plus de 32 voyages na BCBG comprendre ils a déjà ko fulama ba pesa ba cha banzembu neti bambwa asa ba vocal la danger ya bien acha banzemba identité d'amour et simba pe batu ba yeba bon na ebiti est-ce que a okende ko lela to ko luka nini ko fulama lisusu pas président de donc peut-être na nzela yo ya poni nzela yo ya poni azo ba kufula te na ndenge azalaki na système ya orchestration déjà Jibin Piana déjà fola
peut-être na chemin où il y a pour une carrière artistique. Mike Lokambe bongo carrière bandage carrière solo ne muba banda ba na BCBG ba opportunité akutani nango ba voyage ba car danger azwa ba relation danger non peut-être à peut-être parce que ta la Mike na ko ebiselo moni na ba wenge so che chant ils a déjà vie oui le kuta mabeta pisi acha banze moko yo kana ba imba na ba aussi voilà peut-être ça mayele na gérance ya mutu voilà peut-être à se référer na ba héritier comme son père c'est ensemble mais na bolo parce que le roi net ba chief nanga sege minyo maniata za pepele za bien za stable na vie lokola mulongo shiwa kalasa le professeur Jikiben ça pepele za stable na vie mutu le roi Trabendo Gidel disciplinaire na biso que je salue mon vie za stable na vie Rio de Janeiro za stable Rio comprendre mon vie Rio de Janeiro za stable batu o na tudo na tangi batu o bazala na batana bango wana peut-être baza stable mais pourquoi pas kaya olela ko fulama habité batu bakoluka ko fulama ezalo wa ba mission o peut-être ya leader na biso Fabregas OK bango bakolela biso ba fula bango bakolela balobela car vous comprenez mais yete mais azuka mabeza azuka ngwa papa azwa na yo monango bongana na monango boete mais azolobela on na télévision akokosa te na biso azokosa ba yo zalaki na iso monaki na carte rien azokosa bato bozalaki na iso azokosa na ya eloko ya na ngoti batika ko loba moi trop alors eloni salami que bobu na ba wenge ya kolela ko lobela pe ka ko lobela mambaka eloni salami ngaba benga nga jour wana que Shaingenge na Igonav bazo bundawa shazo beta makof azo bimisa pena azo bimisa makof na système ya mettre affaire ya babenga na ni mettre mo babenga bilanga makof abisha ya komia bilanga makof azo bola makof na ebiti ko bola on ando bola yo c'était passé comment shaya comme na niveau ya beta au makof na elongi ma kitala rande na zabwe est-ce que le roi vient na robeta ngai mama makasi yolobaka te ndeko na ngai ngano à part musique nano sportif bien formé na sala Kionkushin. Ah bon Kionkushin maso ya makara vous êtes un sportif ouais ça vraiment Kionkushin na BCBG on déjà beta combien ne bol maka be sportif bon tous ba champion ti OK tous pe ba pomba ti mais quand même que nous sommes mutu na ndenge mona oyebandi na bloquer légitime défense na se défendre. Très bien. Alors, Yebisa Bisso, quand même, et là, on est ça qui est poussé, chaya comme à un niveau, bien que vous êtes sportif, nous avons tu boité. Chaya comme à un niveau, comme bêta makof, bêta makof nelong. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faut monitor tous na wenge za bon chic, bon genre, donc on a éducation. Mais on a regretté un comportement parce que na trop na NTV. OK. Na debonom. OK. Pas massa na mo gérant monaf, ça gérant ya indien, ça gérant ya NTV. OK. Et tu vendais na restaurant, tu baeji. Na tara mutu akotimba, petit ofinga ngai, petit. Voilà na koti. Ah bon? Petit na luka kayo finga ngai. Bou! Kasi oui, premier coup. Beta coup bani ne beta na mesa na kimyangu maman. Ils ont que les longuités. Ils ont na longité. D'accord, vas-y. Et sur les kakalamingo te sois na elongita la elongina ngai vraiment ta la face normal so ba beto pena kumwa ki di bana elongi tala faut ça la moi réaction mon bout de ta bandi ko beta tanga bandi na moni ninga kota mo petit bani ma on télé ma beti et a beti di kof oui on comprendre a beti di kof et raté et beti na mesa maman bloqué na t-shirt na toujours cher bloqué na a bloqué na polo tant bloqué na polo et pas la chemise ya pembe boyena body mo a pembe na kati afongoli ba bouton yo bikara Kionkushin ya lwa full contact au 500 tout. OK. Donc na joie ke kana ndinga sansa e bena na bloka e bena donc yo bloqué na bloka na bendi na ndinga sansa e ba jidoka ba e bina joie ka sansa na bloqué na se. Na se rave.
Wave nanga. Zana malem. Là ozo ba vie ozo tala. Na otalende na se. Ozo tala el buli kologi ozo tala. C'est déjà déjà na se. Yo c'est que ba na se. C'est que quoi ici? On a bien joué na Sansai ba judoka ba yebi. Tango ayaki bongo na luka na se défendre maman Sansai na kitina ye. Donc Nathalie pena se vient na barre. Wana yo tozo ibisa oui, na se vient na barre wave nanga se respecter. Problème nini? Wana uzane kabo. Problème nini? Ça li que notre bendane ti libanda ya to bimi na restaurant. Ah bon? Ti libanda ya c'était vraiment TV wana place ba bazaki ba ye ba kilia ba ya ka. Masa na ngana gérant mon neuf ya ndié bina botika ba mettre ba ya ba yo longola biso. Parce que na respecta ki na boyo simba vraiment na nzuto po adave nanga. Venons mais on a vu na bon na lukana se défendre pour ya qu'il faut. Belo beti wa vena roboma yo. Mais tant on a quitté sur bon déjà le roi déjà on a un mono déjà. Mais là roboma mwana kaka mwana yo kasi na bitumbeza la que les meilleurs gagnent. Bitumbeza guerre. Oui qui m'a emmené mabe. On bloqué pe bon na beto lo na beto pe lo musique bon Nathalie na ogela ke mawato kota na mona de to na bato na batante ils aident tout près déjà ya. J'espère que vous allez les 24 ou les 26 décembre. Décembre, donc décembre bien décembre. Moi tu as déjà ba année na ko donc tala na mabe ko ya bien so soit bonne année. Tu t'es reproché de quoi ou bien Sheng a reproché na ni na yeka mbamo pour vie pesa bon maté. Aye maman pecho finga nga na beterne petu na luka kayo peti na olimwisa yo. Lelo papa chéri fo yoka. Wana lelo shayada akota loba déjà lelo papa chef yo kana okangisa yo petina ngana obeta yo be boum amour ela si to sali bonga loba pecho finga ngana ba internet petina na lukaka yo petina olimwisa yo petina coachela déjà mabe. Ah bon? Coachela déjà mabe na ba de bon moko tout partout ba ni petina olimwisa na lukala ba façon tout bobenga na ba policier bon et ça là nos place wana moyembi la kota wana ezate donc si tu as le bon peut tous appeler à ligne na ba vena neti ba la maître Richard Chumbu la ligne Rio de Janeiro na ligne Chief Sege o informer ba quand même bazo yo ka directement ninga lo ba bon na ninga lobi mabe aloba mabe donc aloba mabe mais eza télé OK aloba mabe na kombo na yo bien aloba mabe na kombo ya c'est déjà lobi pe mabe pour na ngai OK ye mutaya na ngana wengeti yemta na ngana wengeti ngana sala test na ngayo yebi na sala test na stade Sokol a favoriser quand même na stade ya Sokol na favoriser quand même a favoriser na nani na lo côté to sali test papa Chirabi fona joie ba musicien ba na boma na mima bango ata 4 na mima bango nakini nde to mata to sali test na biso papa chéri après test papa Chirati na so pas mettre ba jato koti combo et mettre ba jara yo pesa so adresse ya place ba répéter to yaki to ya na Saint-Anne Elika c'est on va répéter na Elika na habité ya favori vient na pesa biso ko to chance derrière biso to ye pena bo po to yimba publicité premier soir ah oui ça pena chief c'est ba petio pena ba oyemba na BCBGT BCBG wengi ko mo chance ba petio ba eka lelo ba yemba. Ah bon? Merci vraiment na chef nanga Sege Mignon Maniata ayebi sa lo mo na kanga ngwa bi Shaingenge yo pe ba pesa ka chance to pesa pe ba petio chance orchestre ba to papa chéri ba jeune ba yeba oyemba na bango to pesa bango chance ça orchestre ba to yo pe ba pesa ki chance OK tika ba petio ba vanda OK do mona to ya obeta po ba pesa bo donc nzemba premier soir na ebeta ma ba vanda ndi bango na bango ba omeka na ba plan po eza omeka yo ka ba vocal komeka na plan den ya na bit nzembo ebeta esenga ba vocal fo ekota ba oyemba yemba ndezala kaka donc po eza moni ki ba petio na baza ba ego bana boma baza biso ba boka biso kuna boki oyemba ba mulolo na ba kine bouger isolement ebika 12 awengi OK mais ça là que non papa chez baba petit na baza ba meka ba plan to le meka maman voilà na liboko kam e kan to zongo na liboko binadama lobi to sala rapport to ebisana bwalima po bakata likambo na ngana ba biere mosuswe po bakata likambo na ngala Geneva matonsi mena kosima moprima na liboko na komela moprima na mariage na tango lisola bolingwa motema na kobonzela papa libonze yes
Disa fidélité na na primise santé beauté kitoko. Papa chéri na ba bébé chéri ba pona ba lofa primise. Maître ancien meka mo prima na mama nanda ko bolingo makasi na Congo tomela mo prime. Azimandike Pani primise Patrick Bolo nya tonton Claudito. Très bien. Voilà, bateau bazongi déjà place à l'époque. Hein. Alors, mon abandon les on abandon ya P R U M U S ezande mo prima epesa ganzoto ngwasuma. Tango na uti na wenze na meli primise na lambi biloko bebe yo kangwa suma. Primise champion tunga talana komiki toko yo 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 banjute ye mafute ye primise bilengi gu kiandankala. Très bien, merci beaucoup Igonov, parce que nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de cet entretien. Alors, V a ça le reproche à Betty Likof, Ndengo Lobby, Likof et Kela Mesa, après au Kangivier, au Koisivier dans ma belle. Alors, aux autres provocateurs, oui. Ah, Makilo Kambande, Nani a provoqué. Non. Vie azole la makwa. Batu bazala ki wana bakona ki na salier mabete. Osala ki vie nini? Na bijou na monoko na ye. Oui, na bijou na yebite yaya. Ngai juste ba propos na ezaki un peu déplacé na ba télévision envers au regard ya vie. Batu ba yebi ba émission na sala, skala ofinga te juste par yo yebi, yo yebi ndenge mikolo azo finga papa chéri. Yebi mikolo azo finga BCBG, azo finga ba janta azo finga ba chef na biso azo finga BCBG. Est-ce que ba propos déjà ni donc on a juste un ba tant ba tuninga le tuninga question nazo défendre nazo ba juste que non, il faut reconnaître place à outil. Il faut pas poser l'ingrat. Bien sûr ko ki ndekoto mo po ba soit disant nga bi ba fula yawa. Mais jamais ko ba mabe mo place au outil. Place ni na faut ko yeba oyo zali. Place place ni na ngo bino bomoni ke ndeko na biso alobi mabe ba propos moko déplacé mais ba émission ezebela zo sala ba émission ezebela zo sala za auto alobela pour na eza ba vérité c'est eza ba vérité nini ya ba vérité neti nini nabi ma pona nini biso ba lobi soka lobi pa ke pona nini biso ba to mokili to mona kaka mabe soka lobi ke ndenga komi akoma na passe c'est à cause de Jivin Pierre c'est non et peut-être eza ba mal gérance na ye parce que na vie de tous ça il faut profiter. BCBG c'est un grand mouvement, tous en avoir opportunité mususu. Jibia Sundola yena maladie ya maman ou papa je crois à l'hôpital akenda ko pesa mbongo est-ce que yebi ke ya bando abando tia longwe bongo ndo na podium papa Chiroti kelaye ayimbi ape bale bala papa Chira pesa mbongo pour te pas ça à 6 à 10 kena ya mais ça yemo ba ma gérance na ye atikolo bana atikolela na komba papa Chéri. Parce que papa chéri déjà a pesa ma makambo ya olobela ko tuti ya olobela te nga na yebi ba sera bazadio wana papa chéri kabela eka azora de aka kabela ba car tu dois bien kabela déjà est-ce qu'on a sera zadio a pesa sur l'homme sur kabela suka. OK bon so na yebi te suka olela ko fula masu ya nini bona yebi te total aye to pia chance voilà to pia chance les autres ils ont affecté bino bi ils ont lésé bino BCBG mo mandenge bozomona ndeko na bino afanda ki bata ebele na Jivin Piana mais bolamu wana zoloba ngote ndenge zoloba awa akomi kokumisa na ye Weranson iko de la forêt bon etali karaye mutu na mutu ne na toloba na bandelo boti mwana boti motema te mais elonga na koloba ka ke non faut la reconnaissance. Est-ce qu'on bénéficie de la bénédiction ya BCBG? En limité parce que bah vrai bah fanatique ya BCBG. Vraiment na ingratitude d'abord on a limité sous bah consommer. OK. Très bien. Parce que les longs des aboyés ceux qui aux bien au solo la bien so bimisi disque kasi bané ba yo ka mo pe ba somba on bané ba consommer ça ba fanatique ya BCBG parce que za moi na ya papa chéri. Route na BCBG. Les atos qui ont lâché les voisins, bon. Bah adopter na bangoye hein, c'est habité. Total la pessoa Simba. Très bien, total la pessoa Simba, il faut n'attirer déjà. Donc comme vraiment na souka. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à balle de maths et là on est où yo baro
Puis c'est fait qu'aujourd'hui, tu as eu des matchs, tu as aussi retrouvé Nini, tu as aussi retrouvé Nina Kati, côté Italia, Igonav, au Pessibisoni. Gijou, Mayela, mon amour, Kozwang mapeli sa note, yo bate la bolingo na ngai na maboko mayo, na boilobi ekoma, lokola tom et jeri, soki ezalaki j'ai des cartes, yo le joker na ngai, soki ezalaki na royaume, Natacha Gola reine de Saba, oh Natacha Gola Dani Poibe noye suku, tu m'avais promis que tu resteras fidèle, appelle-moi ma chérie. Pardonnez-moi s'il te plaît, mamé. Boyoka vocal wan boyoka susu. Kanzenzenzenze kalengile, redi poku kalengila kayeme dosangi. Parasa kalele, yabina dama, Nicole Bayaka babagili mumakwela, adoluwanga. Vavalu koko magali atakwa, Vavalu koko magali atakwa, Elvis Ntumbu, Maître Shango e Shiklomukunama. Boyoka babilo Très bien. Boyoka na fongoli tima na ngai pena mikabi epana yo makilukamba na lelio na sede ngai na sede wo bolingo noye bolingo ekei mama Merci bien, nous sommes arrivés à la fin. Merci Igonav pour votre disponibilité sur ce plateau de l'Africa Elengi TV. Je crois que tout le monde va entrer à suivre Bisso avec beaucoup d'attention. Parce que nous sommes arrivés à la fin, on doit se quitter dans le plateau. Alors, s'il faudrait aujourd'hui, tu vas retenir quelque chose dans le passage. Avant que les remerciements retenir et puis nous avons une nouvelle on a invité ceux qui ils allaient bientôt le la télévision le 31 le 31 nouvelle le 31 janvier le 31 mois janvier au Zobala pour doter oui donc année où les années pena obala oui année on peut doter on na coutumier après na ça va civil religion des alara ça va vraiment félicitations merci ma part nanga et vous avez invité merci tozala wana toya mama zala awa oui azali tozana yo te azam tali banda bien ayaka to ba tozala ne awa ermo wa bimara na mais résidence est à Londres ok ça va ça fait du bien bande on a vu surtout à Londres to pesibino ba mbote ba tonton surtout to pesibino ba mbote ba tantine nyo surtout à Londres tout mobimba donc ba vrai ba proche donc to pesibino ba mbote to linga bino vraiment makasi toke na Bella to pesibino ba mbote toke na France to pesibino ba mbote toke na Allemagne, Suisse, merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ritz Anzil Wawa, un enfant pas comme les autres, Vego Belisha, Yolande Maloula également, te pétion beauté, et pourquoi pas dépenser dans Manderonion surtout au bazar Nakati à Switzerland. Et je dis merci à Gauthier Mascotte, Tozong à Londres, Christelle Blanche sur la taille électrique, Nakati à Panama. Et sans oublier Jojongo dans la terre avantageuse. Voilà. Bonne chance. Merci vraiment. Merci pareillement. Tous à un mariage. Bandongo no mi sope bazanga raté quoi. Tant pis. On y go le bela tant pis. OK. Na moi BCBG penda ça va. Tant pis pour les dongolo miso. Tant pis. Tant pis. Ya na moni toujours na BCBG parce que les autres sont fruits bien bon il y a on a dit kozala ingratitude des âmes quoi donc toza toujours na BCBG ba opportunité donc na bala na wenge na bala na BCBG OK et ça se peut bientôt mon atta Paris à la BCBG bien bien a ozala tara papa chéri azan sarate na ba mariage toi azala na mariage il y a Moulongo Chouakala, ça combien
Comme en anglais, c'est des choses très bien. Merci à maman Nabiso Oyo à honorer ou bien à Kokisi ba projet à papa Nabiso Igonav. Merci beaucoup. Et surtout Kokisi ba rêve. Merci. Très bien. Remerciement rapide. Ouais, on a profité d'un peu ça va m'boter belé surtout na bana vraiment à Londres. Bon vraiment base na ngabati kangate na pesimbote na Aimé Makanda. Après simbote na Emmanuel Mulumba, Ange Moulenfou, il y a Roseline, il y a Rose Nzenza. Après simbote na Animi Zong. Ange Azan en France. Ah d'accord. Ange Moulenfou Azan en France, Masananga Pena Ami da France na PC Bambote Belé. Après simbote na Animi Zonga na Londres, wana Bambote Belé. Après simbote na Arnaud Saviola la force de Fukushima. Sans oublier mon vieux Aïe Idambito. Mama Delo, Mama Yoyo Mokonzaba, Mama na Paris, il y a Patrice Jolie. Maman na Keren, na pesimbote na Divin Matondo, na pesimbote na Dominique Yalanda depuis Angola, Masananga Elmit Congolo, bon séjour déjà na Congo. Na pesimbote na Eric, maître avocat Eric Fouankenda, garçon de disque. Na pesimbote na honorable Evariste Kalala. Na pesimbote na Moto na Nzambe, na States wana Fafata. Donc Black Panther dans States et puis là bi moto na Nzambe na moni mbala moko Pastor Padou Petit Pastor Padou Petit Bambote Belé Mpangi apesi susu Bambote Belé na Hélène Nguma na Lyon wana na pesi mbote na Fallon Mombo na Lyon na pesi mbote na bana na moi na l'éléphant héritier du trône abeda chopé mbote te les patrons Bogos ils ont été les patrons vraiment les patrons Bogos merci merci pour na Bambote Belé il y a yebi woni za autres lobela tu donc merci pour na systématique mon partenaire na biso Eric Mandala Eric Mandala les big boss les big boss les patrons les big boss Eric Mandala vraiment na yo Eric Mandala na yebite. Donc, il a Sumbote na héritier du trône, mon fils Eric Ngouma, sans oublier ma fille Saint-Ish Ngouma et Sylvie Ngouma na Lyon, on a Sumbote na fondation Yves Ndakwanzambi. Toi, bana déjà. Oui, na Sumbote na Erez sous Azali ya na bango ya baleti. Erez na Vedi. Na Vedi. Donc na Vedi wa sakumuna Bambote Belé, na Sumbote na Fondation Yves Ndakwanzambe, sans oublier mon vieux à Londres, on a Guy Bonchard Moulongo. Après Sumbote na maître avocat Guigui Makoka, Vekande Tosolula qui, sans oublier mon pote JDS Tembo na Grèce, voilà. Jolie et Bossi la maman na Kylian Star, Massananga JR leader na Belgique, Roger le combattant, Bambote Belé, le sniper de Papa Chéri, pour tout le monde en série. Roger ML. Roger ML. Bango baza ba vrai Lady Salvatore mais Roger le combattant c'est naïbi à combattant le sniper et penaso meke au calculer au s'en charger pour na yo ko kufa pour na Papa Chéri. Donc na pesi Sumbote na Natacha Kokabugola Paradis. Très bien. Maman na Ron na pesi Sumbote na Papi Musongo puis Dombel Yazim Andiki Masananga Pati Ekoto Karine Riziki top modèle donc on veut dire chez Wazung Siba situ yanzela minata. Très bien, merci. Donc Rigen Matondo Bambote Belé quoi. Merci Igonav, merci de la participation. Nous sommes arrivés à la fin cette fois-ci. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Vous allez me permettre quand même de bien vouloir souhaiter des merveilles dans l'équipe technique Nanga Mobimba, en commençant par les grands techniciens. Il s'appelle Berliv Ngamete Ngamangaba, les grands réalisateurs, les grands monteurs. Et à la prise de vie, je vois directement Richard Ntessaskan. Merci pour tout, merci pour votre travail. Bon, je crois que 2021, tout ça, les sous y a mené. Et si Dieu le veut. Et nous allons vous retrouver tout juste après. C'est parti. Michael
Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.